papa na WhatsApp abengi papa nga moko na yoki nde boende ba oswana papa allo papa nga na yambi citation anga pe na za mwana yo za papa ko olobi nini fi o alobi aza mwana na yo ya lobi abibo boteli na Sephora tutu alobi téléphone kati nga moko na yoki téléphone kati solo la boy ayebi singa oza nani nga lobi na za mwana na yo biologique oza mwana nga biologique na ndenge nini nga lobi kotoke na kotika nga tango yibaka nga omemaka nga kuna kote ba bokola nga kote batangisa nga wana te yonde mutu okenda kotika nga kuna bango nde bayebi singa vérité ke oza papa na nga biologique ya lobi nga lobi même mama bota nga Sephora baraka elonga nakutani na eboy na 2 jours nango alala kana bigo na ya bimate mutuka nezalaka wana tambola te nzamba yebisinga véritable yondo zaki richesse na ye richesse ne baby do yonde mtaningaka boma sacrifice na 2022 peto na zaki na église batu kotala talanga mwana elongi do so ba moninga bazo mona elongi na bango Paul David akoli mingi na poto biso toyeba makango na ye bango bazala jamais makango to na expliquer bango comment maman na nga azwa kisemde ba violaki ye balinga kuna lo bate bakati parole nde ton mamolanga akendaka mboka na Ale Gabriel Olangi na Paul David Olangi azaka na zemia mama da Silva Olangi na libumu akendaka mboka nde bapesaka Paul David kindoki pa bakoko wana na noku wana. Bienvenue sur notre chaîne Vision Haïti Télévision et merci pour tous les internautes du monde entier. J'espère que tout le monde se porte bien. À l'obligation de vous servir la votre Gloria Bongonda. Je sais que vous êtes surpris de me trouver ici. C'est Vision Haïti Télévision, mais bon, mais ça n'a parce que Mikolo na Rosalana bino awa selon ma taliba actualité. Tu as kawana kaka pour nous servir bisno à temps réel. J'ai le réel plaisir de vous communiquer à travers notre chaîne Vision Haïti TV. Abonnez-vous massivement là où on a écrit s'abonner. N'oubliez pas aussi de liker parce que ici il y a que des actualités. Et quant à moi, je dis un grand merci à mon big boss Balobi, Dida. Donc Papa Iti Kassai depuis quelque part. Et pourquoi pas aussi à Papi Wasenga, félicitations Balobi bébé Aoutaki Kobotama. Papi Wasenga, félicitations Belé, na maman Bisika Zali. Bébé Aouti Kobotama na France Balobi, bébé na biso ba bienvenue na yo na mokili na le temps de nos ancêtres. Et pourquoi pas aussi je dis un grand merci à mon partenaire Balobi, ma partenaire chérie Géraldine Suika. Pourquoi pas à Pauline Ngengola Cadotte depuis Rouen et Torokuta no Kalamingité. Et aujourd'hui je suis celle par rapport ya ba actualité. Tu as kawana kaka derrière l'actualité. Tu as kawana ceux qui m'a rambo le bezali. Il faut to loba. Tolala ki tolamuki, tomoni actualité et libiso na réseaux sociaux. Il y a Madame Elisabeth Olangi. Elisabeth Olangi. Donc moi na moko oyo azana histoire moko na ebité ba abonné na biso, ba téléspectateur na biso, ba fidèle internaute na biso bozola na biso, eza vraiment na ebité histoire oyo ceux qui nazo beta ngo ezo salanga na pasi na motema ya mwana moko na kombo ya Elisabeth Olangi. Mwana moko oyo ba parents ba botaki ye bakendaki kobomba ye quelque part. Donc nazo beta déjà li solo ya kombo Olangi ezo rappeler bino déjà. Ils ont rappelé bino déjà comme Mokezaki, ils ont reconnu na communauté na biso congolais, il y a maman Olangi ou asila ki kotika biso na papa Olangi, tolali tolamuki tomoni mwana moko ayeli biso na réseaux sociaux, aye papa ba maman ba sungaye pour amonana na ba parents na ye. Elisabeth Olangi obrolanda histoire na ye, mwana moko ba botaki ye na viol. Violé zakelo kwa pasi atanga gloria bongo na na vandi boye ce qui lelo maman nga betelinga lisolo ke pona bota on a viola ki yo pona bota yo ba viola ki nga
et ça langa ka mutema pasi na koyoka mama na komona mama aussi bitima pasi yo mama nanga mona ka mukolo ango po biso basi boye tango to sala ka ba makambo na biso wana to sala ka ngo avec donc accord o balobaka accord yo na mobali bo solo libre o ezaka ya viol ezaka vraiment pasi ezaka vraiment pasi ezaka esengote mais est-ce que mwana wana Elisabeth maman na ye ba viola kaye ngazalaki na 17 ans et muta viola qui est aza représentant légal l'église CFMC de maman Olangi na kombo ya papa David Olangi yende papa ya mwana wana azali koleka partout azali kolela alingi sikoyo amona ba parents na ye parce que histoire eza déjà révélée mwana wana koli na maboko ya batu oyo bazaki même pas ba parents na ye mais ba bomba ki secret jour oya ye ba ki secret akendaki kolukati mamo ya bota ye ti église ici FMC abi mama na ye we bisanga vérité mama na lingi na ye ba papa nanga nani mama koki kokangela mwana mutema te akoki kobombela mwana vérité te abi mwana na yo eza papa David Olangi nde papa oyo amemisaki nga zemi na yo nabotaki yo me baboyaki to beta lisolo wana po ezalaki likambo ya soni bapara na ye bazalaki bato moko bazalaki na image ya bien na communauté na biso bazalaki basala nzambe baboyaki ekitisa nini na bango ya etonga na bango nde bayebaki na kobomba secret mais secret ata bobombiango ata bobibokotango na se ya nini dans suka la vérité finira par triompher yango lelo to na vérité pasika mingi parce que papa zolinga ko reconnaître mwana te où allons-nous l'église du Christ au Congo to ebité biso ba chrétien lelo to ebité soki to kima wapi lelo ezakaka dans tout le temps chaque fois tozoya kaka ezozalaka ba pasteur ba bishop ba prophète dans to ebité tozoka jamais ba sango nini boyo ni te ka biso communauté chrétienne de makambo ezobima yo papeta ke mosali ya nzambe pourquoi ko pesa mwana pasi mwana zo réclamer ba million te mituka te o reconnaître kaka ke aza mwana yo Aden de mwana zo senga Aden. Donc je suis pas là pour trop parler, donc restez scotché branché sur notre chaîne Vision Iti TV. Bilomo bozo landango tout à l'heure awa bozo landa ba ndenge mwana wana ye mokazo loba na micro na ye sans plus tarder déjà si mon caméraman Cédric Kalumba Cédric Kalumba liso mokonzi donc s'il est d'accord avec moi à balancer biso déjà image wana ba téléspectateurs na biso ba fidèles na biso ya Vision Iti TV déjà restez scotché branché na retour nanga de to ba kobeta lisolo mosusu pena ba protocole bazaki wana le katango fort ba foi Ginache pe bazaki wana yo oza nani ngana bisenga ouchi wapi ayibisinga nani te na zanani ouchi wapi ngabina ouchi point noir oza nani wana sona papa nanga biologique pour David Olangi to kutali ne boy pas ko ba memele message rien donc to zane boy biso mibale fara ya vandi na kiti ngape na vandi na kiti to do solo la boy ayibisinga oza nani ngalobi o nasa mwana na yo biologique oza mwana nga biologique na ndenge nini ngalobi kotoke na kotika nga tango yibaka nga omemaka nga kuna kote ba bokolanga kote batangisa nga wana te yonde mutu okenda kotika nga kuna bango nde bayebisinga vérité ke oza papa na nga biologique comme na bato wana babi oza koka papola na mamola bwana mbongo ebele mbongo bafuti biso eza mukie tokokanga yo pesa numéro ya mama na yo ke to benga mama na yo baya ko retirer aba parents na yo ngabi bon nana numéro ya mama na nga te parce que mama na nga nazaka numéro ne ya Brazzaville po ezanza ngona mutu metango aye alongoli sima te sima awa donc naza numéro na été bo pesa nga mutu to kene na ye inde na l'église kuna na 17e po ba parents na nga donc tokokuta na expliquer ba fute mbongo e bongo to ya ko retirer valise bango babito ana mutu te kende ka yo moko ba komenga ba transport ba ticket makamutu ba pesinga 5000 babi kende ka yo moko okene ko sa nini yo ko expliquer après boya na ba adresse tout boya ko retirer valise na yo après na bi y a pas de problème tant na ye na commune na 17e rue na kuta na sécurité papa François Esaïe donc na kuta na ye na bandi ko expliquer histoire ngalo oui sécurité wana eza avant comme papa
faut kuta na ye donc sécurité papa Paul David Olangi donc na bandi ko expliquer ngabi papa tala histoire tout na expliquer na za mwana ya papa ya Paul David Olangi ya ebisinga oh bon toko sandeni donc na bandi ko expliquer lobi zela na mona boye kecho Olangi ya coach ileke ba papa ya 5e a coach na zolo ne longi azavu mwana biso donc ngaskope tonga na lobi bongo abandi kolela to yambani na ye alobi c'est bon na komemona ndaku na nga na mimoza wana kulutu yaya mama Olangi maintenant tonga lobi na nga bongo nga pe na bia pas de problème tokendi siko chauffeur na ye foi gymnase aza protocole a papa yemta memela papa bible memela papa kiti soka linga teya ayebi te okomeme boete to kanga e photo to tindela papa photo na WhatsApp akanga pe na bia pas de problème akainga photo atindeli papa na WhatsApp abengi papa nga moko na yoki nde boende ba oswa na papa allo papa nga na yambi citation anga pe na za mwana yo za papa ko olobi nini fi o alobi aza mwana na yo ya lobi abibo boteli na Sephora tout alobi téléphone kati nga moko na yoki téléphone kati papa lobi otikalaka awa na 17e ri tango ye moko akoyaka nde akolandela dossier ngabi nga na yoki papa ninga lobi mais alobi teke na tikala ya lobi eza bon tozela kasi bo ako rappeler tozeli a rappeler te nde ake ko expliquer mama kulutu ya mama Olangi papa lobi kaka atikala awa bino bokende ye moko tanga koya akolandela dossier yango maintenant kulutu a expliqué papa François Esaïe ya sécurité ya papa tika mwana oboete garder ye pesa place akolala nga moko na banda ko kipeye na banda ko ya na tongo na 6h 6 ko kipeye nde apese nga biloko kolia na le asombe nga bilamba po bilamba lange tikala na maluku asombe nga bilamba pe ayebisinga bona banda ko ya ko kipeyo Elizabeth po tant na kutena na mama zongsela kinga ba kombo na nga ona botamaki azongsela kinga bi kombo na Rachel te kombo no Elizabeth wana kombo esclavagisme papa na ya chaki bikoko ya Rachel nde expliquer nga histoire azongsela nga kombo na nga après maintenant à lui Elizabeth na koya wana kulutu to tikali pe na sécurité papa François Esaïe apesi nga pe place akolala na dra to na bandi pe kolala kulutu ayaka kipe ke nga kolia apesa nga biloko makamutu maintenant tozo zela papa après tant tozo zela papa aye donc papa aye papa zaki na kata asisi koteya poye mtateya na 6-8 na matinale donc asisi koteya akoti na bureau na ye abibo bengi na nga mwana wana ayaka abengi nga pe na ye ton na ye na koti kuna pa François mtaye ko benga nga pa François Ezaïka ya sécurité na ye aye ko benga nga na koti kuna na kutali boy na papa danga Paul David Olangi na bureau na ye ya 17e place ba vanda ka soki mote azolinga kendo teya na koti eza ba kicha divan na télé kutu tibundu pe mtazaye ko teya ya Nigeria azaye ko teya na télé na koti donc na koti ayebisinga azaye pe na ba protocole ne bazaki wana leka tango fort ba foi gymnase pe bazaki wana yo oza nani nga na bisenga ouchi wapi ayebisinga nani te na zanani ouchi wapi nga bina uchi point noir oza nani wana osona papa na nga biologique Paul David Olangi to kutali ne boy pas ko ba memele message rien donc to zane boy biso mibale fara ya vandi na kiti nga pe na vandi na kiti to do solo la boy ayebisinga oza nani nga lobi na sa mwana na yo biologique oza mwana nga biologique na ndenge nini nga lobi kotoke na kotika nga tango yibaka nga omemaka nga kuna kote ba bokola nga kote batangisa nga wana te yonde mutu okenda kotika nga kuna bango nde bayebisinga vérité ke oza papa na nga biologique ya lobi nga lobi même maman botanga Sephora baraka elonga na kutani na eboy na point noir auti mission aye kozonga sali kutu dot même pas un mois donc ça déjà 2 semaines ndambo donc même pas un mois aza awa yepa yebisinga vérité maman nanga Sephora baraka elonga yebisinga vérité église après noir ya pointe blanche tout et yebisinga vérité ya yebisinga et ça montage je vais t'arrêter moi j'ai dit tu es mon père biologique c'est pas le montage parce que natanga te mais après noir Brazzaville baloba français après penza masanga grâce nzamba bakoko nanga nzamba papola na mamolang na ba prière na yeba koloba français ndetango sami bongo
après alobi ke nga ce qu'on a tourné, tu connais couple Bébel? Oh, je connais. Bon, couple Bébel wana eza numéro 1, il y a mission kuna ya chef. Bango batu ba diriger ti sikoyo. A bengi. Tant a bengi couple wana ebisi couple wana. Boyebe Élysée, couple ale lobi to ebe Élysée. Ba ebisi e. Abi boyebe azanani babi mwana na yo biologique. Ngamoko na soyoka, atie main libre boy na soyoka. Nde bazo solula. Mwana no biologique bango to balobi bongo papa tuni bango. Après bango babi vérité babi benga mama na ye Sephora Baraka Elonga. Azana kin. Yende ako expliquer histoire oyo. Akoye so makambu tu. Yende ako expliquer. Maintenant tonga sami bongo bango balobi to tindelo message numéro ya mama na ye na téléphone. Babi c'est 4 téléphone. Papa 4 téléphone. Batindele numéro ya maman nanga Sephora Baraka Elonga na téléphone. Numéro ya awa potanga kuma alongola ki sim ya kuna ataki sim ya awa. Comme baza ba missionnaire auti mission kuna tindela ki bango numéro wana nde baza ko solola. Nde bango bazwa ki numéro ya mama ya awa. Bapesi papa Paul David Olangi na misu nanga message eye. Message eye fala benga mama sur place nanga ayebisi sécurité na ye. Ayesi papa François soit bobima bokeni. Après tant que na papa François, nga pe na c'est la réponse. Ba solana maman et bon après ça nga réponse. Akanga mika na kati kuna mutu kane peza kuna nga na komo prier na tuni nzambe. Na binza mais pourquoi papa na nga biologique awanga na ngai? Mais ça quel problème? Pourquoi makamtu oyo na bandi ko lela bandi ko prier ko sambela. Kana 17e bandi ko sambela. Ndenzamba ebisinga nga na kolongisa yo. Alingi te vérité et bi vérité bi makambo o toi sala wana zo bomba yango. Nga na kosukisa ye ngai na kobimisa na kosala tout vérité oyo eko bima na ko soutenir yo nga peto na komo prier bongo na nzo prier ton na banjo prier ka bongo nzamba bando ebisanga bongo après non c'est la réponse wana peka kuluto akipe ke nga kolia makambutu kuluto yo ebisanga faut prier vieza komba yaya mamolani faut prier vieza komba après 2 jours nango alala kana bigo na ya bimate mutuka nezala ka ni tambola te nzamba bisinga véritable yondo zaki richesse na ye richesse ne baby do yonde mtaninga ka boma sacrifice na 2022 donc ndenga zo mona azo ka kanda makam na ye baby pe secret zo bima nde yangwana azo wanga na yo azo kosa bongo pour que alingite ko ndima yo menga na ko venger secret ko bima peto na zaki na église batu ko tala talanga mwana elongi do so ba moni ba so mona elongi na bango batu so batuni kuluto aloba aza mupaya na biso ka bongo wana yaya mamola mutaza répondre bongo mais batu baza ko mona elongi nanga après tongo ça mi bongo après 2 jours ba leki na ebaye Da Silva Olangi na Sophie Olangi Sophie Kimbimbi Olangi baye bo bengela biso mwana ana ba benginga to ba benginga na kotikuna. Après prière à bien aimé, mutaza kamba prière ana ezaya couple Alexis. Donc to koti na kata bureau. Batuninga boza mwana biso na ndenge nini. Nga na FC bango, nga na uchi point noir. Naza mwana na bino. Tant kana ngina loba bakati maloba babi oh. Mama no nani, nga mama na nga Sephora Baraka. Abota nga be abota naza mwana na ye. Oza mwana na ye. Bango na Paul David batikala jamais koza makangu. Soki outaki poto to ngeto kompo David akoli mingi na poto biso to yeba makango na ye bango bazala jamais makango to na expliquer bango comment maman na nga azwa kisemde ba violaki ye balinga kuna lo bate bakati parole balobi oh oza ndoki donc oye awa po boma ya na biso ngabi moni point noir même couple bébé la yebi makambo ote katne bo sangali bino tu ba sirène na point noir boye po boma ya na biso ça tant alobi oza ndoki après maintenant nga alobi oh ayebi secrétaire. Non, tu as la qui paniqué, non, le bâté. Maman, comme elle dit, oh, yo to collection na ba journal to ko kangayo nengo zabo. Comme au sali cop na Sephora, maman no Sephora Baraka Elonga bo sali cop, boya excuse-moi bo maya na biso, boko mona, to biso to ko kangisa yo to collection ngo tina ba journal. Nga pe na vanika na za ki pe paniqué te parce que na yebi déjà papa envoûté bango ba yebi secrétaire. Maintenant tant que ça mi bongo to za ki na papa Alexia za ki wana. Après maintenant bango ba komo oloba bon. Siko ngana ina expliquer bazo katanga parole pour balobi to tinda moto bandu Sophie Olangi Kimbimbi andu ko tindela nga moto zando ngape na va na tala bango tala moni moto zo nazo zikate eloko te
après alobi tanga moi naosika te eloko te nga na sa motema naoseka bango seki naoseka bango na sa motema nga bibi belobi vous connaissez la vérité vous affranchira maintenant quand bayebi vérité te ntongo esalami bongo après ntongo esalami bongo bango balobi bon comme ozozika te totindi mo tozozika te okozala lisusu te bima na lopango na biso ya 17e ri kende koluka mama na yo mama no nde okoya koexplike makambo oyo mpe Alexis papa Alexis oyo missionnaire ya chef ya bien aimé ya telemelanga vo kote oke nga nayebaki ye mpe témoignage oyo atémoigneke na mwasi eza lokuta ye mpe na papa bazala na magie nga mpe nayebiki aza ndoki ye mpe amvute bango donc ye alobi mwana oboyoka ye te doki abengani nga to babengani nga nayebisi bango boye bopermete nga nazali na koloba te Sophie amoni oh menene mutu na atina moto ozika ta oloba te makambo tu aza panike te après maintenant alobi oh tonga moni bongo après alobi oh siko oloba te poani pourquoi tu parles pas moi oh maintenant tant alobi bongo parce que batikelenga le tonté bayoka ngai baza ba chrétien so boyoki lika magaza ndeko na bino faut pas poser la tribalisme un chrétien faut que ta prière autour na nzambe mais moi no makamazolo ba to yoka enani to ye ba nzambe makamazolo ba makambo euti wapi bango bala baza sainte esprit ba te ya mateya OK ba vanda te ba te ya mateya likolo ba yebi te bitumba la bango kote ni nezo ba te ya mateya orgueil vanta ba mona bango ke bana olangi mais bazo souffrir boy Jericho ezaki mboka kitoko mais la se ya Jericho ezaki na mai bango bazaki komona kaka boy mais bazangi bana bazo souffrir histoire ozeleka bazo yeba te fallait ba kote ba bisinga bima kende nga na réponse nga na pesa bango na bi bon na ko kende mais bon permettre nga na yaka prière pour na yebi mama nanga za mama passer na bino soki na moni mama nanga boy pour na fanda mama nanga na yebi mama nanga na ko zoyer Sephora barake longa toko ya tipa na bino comme lobi mama expliquer pour mama expliquer bino balobi même prière ko yate bon tant balobi bongo eza ba kam susu même si non koti prière te oza envoûté mais oko loba ke te prière to tuna nzambe mais oko garder ata mwana amour wana bazaki nango te donc ba bengana nga pena bika envoûtement na bimi na kei donc na bimi na kei papa Paul David Olangi ya eba kende na bimi na ke bongo bako bomanga bake ko violer nga vi na nge baby ya kanse na suki mais na suka kite parce que naza JCC na baki na suka kite nga pe na yebi nzambe zamba bakoko na nga akosa kate na bingai na kolonga na bina luke église moko bona expliquer pasteur wana a edenga a bombanga donc na expliquer pasteur histoire na mon église moko église yango zaki molili moyena kote zate na moni mwana mutamoto nga edenga parce que oyebi libongo abi na yebi libongo parce que to kitaki na maluku to lala kana libongo basoda bazaki wana ba bannière ezaki wana ngabina luka même côté la police ezata libongo ba edenga na yebi se a koyeba libongo abi na yebi libongo na beate na bosekota tanga lobi bongo akwenga la lobi oh memanga na libongo na zena 2500 koko na ngai kulutu mutapesa ngai ya mamolangi après tango sami bongo mwana mutamonta meminga tina libongo na beate na kela sengi batabanya na lalikula na moni la police ezaki wana na bikon la police eza ba violenga te na se protéger awa na bi faut pas na péché faut pas na ça la péché faut pas na perdre gloire nanga na garda ki sanctification na ki vraiment faible pour na za koloba Seigneur oh quelle histoire mais nzamba za ki toujours nanga après tango sami bongo lobi nango na tongo ba soda nde ba vefouiller ke ninyo ba contrôler ke libongo tant ba contrôler libongo ba ye ba moninga na lataki elamba na biso ya CFMC ya JCC polo na biso ya JCC ya 2022 ya café chrétien ton na lataki yango après bango ba bi drapeau o eza ya Brazzaville ba komi pointe blanche yo zo kende Brazzaville nga bino ke Brazzaville te to kangi oza nani nde ba meminga na bureau na bango babi loba vérité nga pe na za JCC na pouye ke na bombi te na lobi vérité botala histoire nanga bango babi bon ezande boy tant na za ko bima sentinelle la papa apesa kinga di numéro na ye sentinelle la papa on a kutana kina na expliquer ke pas Esaïe na expliquer ke makam papa Franck Esaïe donc tant que ça mi papa François Esaïe tant papa Franck était mais papa François Esaïe tant que ça mi bon maman na yo poyende mutu
maman da Siva na maman Sophie olangi ba saki abimisa ngai. Dans la kei na numéro on a expliqué la police n'a pas si numéro. La police est bengié. Bito to kangi mwana moko a Élysée bozana mwana to suspecté na frontière. Maintenant bolobi ni ya bi oh. Aza mwana na biso papa na ye Paul David olangi azoluka ye. Maintenant tanga lobi bongo après nga la letina lobi azoluka ye bon soki vraiment bozana maluku bo pese na église na biso ya CFMC ya maluku. Ba garder kuna. Maintenant bango balobi oh biso toza na beate toza maluku te po papier wana ba adresse ba komela nga côté na kataka na pesaka papa wana na pesaka ngo ba papa bango ba tozaka tango. Bango ba yebeka na za maluku. Après maintenant tango esami bongo sikoyo papa tango esami bongo bango ba soki boza eloko akolia bo pese eloko akolia biso tokoya ko zoyer tokoya ko retirer. Après maintenant ezaki samedi na ba pokwa déjà na ba 18h bango ba bi a pas de problème comme boyo za mwana bino est-ce que ça wana bo passer nga téléphone ndenga na yebisi papa penda zo luka nga bi bon nga na sa awa za awa est-ce que le nga bi na dete yebisa la police et defisa yo mbongo letina ba defisa mbongo biso tokoya ko zongisa odia ba gardo bien tokoya ko zwa yo mais eza makambo spirituel pourquoi kena na police ko funda nga bi nga na ko funda te wana oso na bango na téléphone na ye pourquoi na za mwana mwasi po ba violer nga te na ye ko kimela pas l'état après ba ko ba lobi oh mais comme eza bongo garder ka silence biso tokoya ko zoyo ba peso mbongo lia olala ngabi a pas de problème tokoya ko zo lobby dimanche ba kati téléphone ba letina ba pesinga ba soda wana ba lala même na carton ba pesanga mousse na bango ba bongisela ba musike na lala kuna ba protéger nga bien lobby nango ba yete na ba 11h dimanche to bengi bango na téléphone mais bolobaki boyo za mwana ndeni boyo za mwana te bango ba lobi oh toze la kit adoration ici là pour adoration banana 12h ici là ba 18h ba 17h toze la kit adoration ici là tokoya ko za mwana donc ça mi bongo bango ba bi a pas de problème dimanche moko ezaka dimanche on voulait beta kama 4 ba 11h ba bengi letina bon tokoya ko za mwana na biso na ba 18h pour garder la police peut devant bongo na bango ba somba biloko pona yebi ki sasa bien te na kola ki na ko bata sombenga biloko ba yelinga na de ndesiko ba bengi ye moko papa Paul David olangi a bengi sécurité na ye to ko garder moi a kati téléphone donc ba kati téléphone après sikoyo bango ba lobi oh chef lobi mais ndeni ni mwana na yo boti mwana no biologique oya ko zoye na tongo te na moite na 18h ada suspect na histoire moi na zo expliquer comme alingi vérité banate parce que na boy awanga ni mwana na téléphone azondima mwana aza suspect faut ko landela dossier o parce que boya ko lumisa mwana oyo dossier esila a fait tâche biso faut to landela dossier o nde bazwinga ba futi moto ba futi transport ba meminga na DGM na ville donc ba meminga na ville kuna na DGM donc na komi kuna na expliquer chef à DGM directeur à DGM chef azwi numéro kaka wana abengi papa toi na place olalisa mwana ote yako za mwana na yo azebi sa Paul David olaki na to baki to yo na ba 18 na be ata komi sukuna na DGM bango babi oh biso to na séminaire awa to koya ko zoye soki séminaire esili séminaire bani to koya ko zoye so séminaire esili chef a DGM akati téléphone donc akati téléphone alobi bon deni ni papa mwana na yo même si prière mwana na biologique koya ko zoye na moite koya ko zoye na tonte kana poko la 19h te faut to landela dossier o tango ye apesi 15 000 abike no ko tika mwana o tipa ba parents na ye papa na ye pese na maboka papa na ye avo pese na maboka papa na ye asa nini o akoma azwa pièce na ye carte na ye pièce na identité carte na ye abeta photocopie tango abeta photocopie a signé que azwi mwana na ye après azwi mwana opesi ye soka sala ngote ko pesa ye mwana te donc ça mi bongo tozwi to yebiso mbale tina 17e ri na chef a DGM a 12e ri to commune na 17e ri to kuti papa te to kuti kaka leki ya tango fort aza protocole papa aza mukuse boye tant to komi kuna ayambi biso o pesa biso mwana bazali na kosaba makelele o to baka to luka mama na tout chef a DGM abi mwana o ke luka mama wapi après alobi o pesa biso mwana deya to solena bata braza
tolobaki ke tokotinde na braza ke kotanga comme ba matanga te tokende kotangisa ye kuna. Après maintenant tant alobi bongo chef a DGM habité chef ya DGM a 12e habité na benga chef na nga ya Gombe ya DGM na tuna ye de tant a bengi ye atuni alobi tokuti papa na été tokuti papa na été mais balobi na tika mwana olobi nini ya lobi ko tika mwana te ko pesa adresse na yo te kende na mwana na ndako na yo lala na ye lobi na tongo zongse na poste na balobi bongo après maintenant bango balobi protocole à papa a insisté les katango fort ba pesa ye kanga ya bino pesa te après lobi IC chef ya DGM ya 12e auto ya kinaye pesa nga numéro na yo comme bolobi bongo to ko kolanda mwana lobi na poste ndaye bisinga ko sindikate wana protocole à papa azoyebisa ngai les kanani o ya tango fort ko sindikela papa na yo te azaka papa na yo so ba filmer yo na Molière kolinga te tokotangisa yo ngamoko na kolandela dossier oyo to na kosola na papa makambo ko bonga makambo te kozala bien ngana silikate ngana zo souffrir boye na silikate après si biso transport o bozo transport to zi transport to bimi to komi kuna to lali kuna tant to lali kuna après le bina tongo to yeti na nini o na Gombe na DGM a Gombe tant to komi kuna. Ok, papa déjà na butu na prépara ki déjà kuna ye ayebisi mama o abokola kinga wana kende kozwa mwana mama o abokola kinga kende kozwa mwana na DGM loba ke mwana wana mutu na ye ebouger makambo zo lobeza lokuta ba pesa oye okene ko soigner ye ko loba même pas que maman na Sephora wangana na façon tout nde mama na ye ba yaki na leki atango fort protocole à papa na frère mususa mukuse mais na yeba kite frère wana na yebite kombo na ye mais bayaki misato to baye mama na tonga koti tonga moninga kabui mama na kangami mama na kosani ko kangama ngati koyo na yisi ba chef a DG mabi asa nani dès que naza JCC biso to lo ba vérité parce que je suis chrétien na lobi na yebi mamoyo comment na eleya yenda bokolinga yende mutu apesa kinga na maboko na ye yenda bokolinga yenda tangisanga te donc na yebi mama nanga biologique comment na Sephora baraka elonga donc naza mwana na été oyo boye naza mwana na été to na lobi bon ba bisisi comme ça to komema dossier otina suka wana chef a DGM faut to saka examen makila pour ba yeba mwana oyo aza mwana ya nani après tant mama na yoki bongo alamuki obo pesa nga mai na mila bo pesa nga mai na mila bazui mai ba pese ameli après mama na lobi tanga la muki bongo oza mwana nga bina mwana ote nga na yebi mama na nga oza otika la jamais kozala ka mama na nga après tanga lobi bongo mama na bando yebisa le katango fort protocole à papa siko bobengele ngani chef a DGM ba comprendre que baza batalo kuta bazo kanga mwana foto mema makambo tina suka boba saka examen ya makila ya Aden mais longtemps ça mi bongo après bango ba bengani bango bakei to bakei to tikali na ba chef a DGM ba bengi sikoyo 12e la police ba bi comme ça mineur ça 17 ans to benga 12e tribunal enfant et ya ka ezo mwana ba juge baya basamba dossier oyo basala examen komba juge ana juge mukenja ya zwinga tokena juge ana tikuna ngana MC juge boy juge na abi expliquer ngana na expliquer histoire ton expliquer histoire après na MC juge boy ngai nazate na posa ke papa na ngazwanga nazate pe na posa royauté na bango na pete na posa mbongo na bango menga na posa vérité o nga naza nango yango ezali bongo mais papa nanga zo boya yango azo wanga nango comme azo wanga nango to sala examen makila pona yeba kiaza papa nanga c'est tout na si manzela ba pesa mbongo na libala pona za déjà na fiancé nanga ba pesa mbongo na libala ngana kili nanga ko bala a vivre vie na nga pe na vivre vie nanga naza na posa na libérer vie na ngai naza l'esclave à mutu which y a pas de condamnation qui sont en Jésus-Christ donc na boy nanga condamné ngai na boy koza l'esclave à mutu donc même si au moins mutu liboma na nzela soko bomiye ba parents na ye ba kobima famille na ye kobima même mutu liboma za na famille donc ngai même ça kozwanga te na ye ba ke papa na ngai ye c'est tout
nake ko vivre parce que naza mutu nako bando raisonner nako ko fana tension bongo eza bien te pour na se retrouver na deux familles donc naza na posa vraiment secret o nganza mba ebisinga eza bongo mais yazo wangana mais naza na posa secret ebima to sala ka examen makila c'est tout benga ilanga ebisinga eza montage à quoi arrêter nga alobi ki aza innocent nga na ko funda ye bino pe bokanga ye aya to sala examen makila to sala examen makila pour que to eba vérité o nga na sana ngona posa kaka yango wana c'est tout nga na ko samba te to sala ka examen makila juge abi oh bon y a pas de problème to komi na 12e abitika na bengaye abengi papa nga na ko sambisa yo lobby na za juge ya tribunal enfant na 12e ri na ko sambisa yo lobby awa yaka wana bengi Paul David tanga benge bongo ya répondre lobi na ye bisaka ke koluka mama na ye akolukila mama na ye wapi ngana ko sambisa yo juge akati téléphone après atindeli invitation atindeli Paul David Olang invitation tanga atindeli Paul David Olang invitation ba garder na tribunal enfant ba pesingelo ka kolia na lali kuna ton na lali kuna te ayete atindi avocate na ba protocole na eba ye protocole na soki ya teite ye mutate yaka o mkuse wana mais na eba kombo na ete na 6-8 aye na matinal po mutaka responsable kamba prière matinal wana oyo aseka ka nzambi wana juge abinga na bengi binote nga na bengi nde ye moko nga pe na binga na osamba te ngai ya lobaki ko arrêter nga na fundi ye aya to sa ne examen makila c'est tout ngala ko samba na ngate ndeka na expliquer ki juge ndepe na lobby avocate na ye juge a lobby oyoki mwana papa wana babokola nga wana ya nini o babokola nga na mama na bango pe bayaki nga lobby boza famille na ngate boza pe ba parents na nga biologique te na boya ko kena bango juge abi boyoki fo saka examen makila bango ba lobby nde papa tinde bango mwana a bouger mutu boyoka mwana te bo pesa biso mwana toke ko soigner juge a lobby jamais faut ça ka examen makila basimzela baki atindi deuxième invitation abi boye bisa papa na ye Paul David Olang ayanga na za na posa na ye ayebisi avocate na ye wapi client na yo yebisa client na yo aya e komi lobby ayete ka bango baye to baye juge atuni wapi tuni wa Paul David Olang ya avocate na ye wana kosike ayaki na tongo bino bozaki te azongi ngana yebi papa na ngana bi na yebi avocate wana ya papa tika kokosa ngana lalaki awa je connais bien mon père atikali jamais ko ya awa na yebi pe voiture na ye ya le bon longa kuna oza impoli naza na bana koleka ngabi oza na bana koleka nga etalinga te ngana za na problème na nga ba jiji ba il faut comprendre oza membre famille na été faut comprendre bina moko bouti komona tout à l'heure makambo s'est passé ben intervenir mwana wana emoka lobby na micro donc eza vraiment passé eza vraiment passé kota la biloko boye na communauté na biso congolais eza vraiment makambo soni un parent o yebi ko bota mwana o aza makila na yo mozo boye ya kondima eti na suka eza vraiment passé vraiment etaki ngape na za mama na bimisa pe na mokili jamais na kolinga bo un jour makambo boye komela mwana nga et je dis un grand merci à Anton Kabasele et pourquoi pas aussi à Mimi Lumbe donc tous en bino kaka na Iti télévision Iti télévision donc bo s'abonner massivement pour makambo boye kaka awa to moni mwana wana lelo azo mené vie moko oya kokai ko menete aussi longtemps que papa na ye aza mutu moko aza responsable na mboka oyo to moni lelo ba mbongo ekomi ba corruption ekomi par-ci par-là mwana wa boti Rolanda aza mwana oyo ba memaki eti na tribunal pour l'enfant mais esimba kite pona nini parce que mboka na biso eza dominé na mafia eza na ba makambo ba financement mwana kokai ko longa procès na yete akendaki ti tribunal la femme ba correction tellement les cas qui mingi mwana wana kende ko se retrouver na orphelinat ce qui est grave place tozo mona ke makambo eza mama boko eza na kati donc makambo beleza na kati mwana wana a se retrouver ki na tribunal a se retrouver ki na orphelinat o bazaki na capable ya ko lesa bango bien mais arrivé à mwana wana na orphelinat to mona ki ba ravitaillement ya biloko yo papa tango yebi ke mwana wana aza mwana na yote bosambi na tribunal de la fa
Bon, fini, dossier Sili. Moi, on a s'est retrouvé dans le tribunal de na orphelinat. Na orphelinat, moi, on a comme na orphelinat. Moi, on a zaki lokola Moïse ya orphelinat. Les na mona ka bebi loko ya no orphelinat. Papa finessa mbongo tino orphelinat. Basaka ya semoule, basaka loso, ba cuisse de poulet, mi panti, mbongo, dans somme orphelinat comme biloko to so bois kala ba fufu mais na kote biloko te. Ngana bi kaka bon. Tout à fait normal. OK, papa mtaye ko tika mbongo bana to. Basome ba génie ki te kanga. Kolengela bana nga bango ba déjeuner ki na miliki te. Ba mela ba mai lo ba sufu ba pesa bango bilia ka bongo mais ngai miliki Mac, lipa, donc kokipengo do senti chaque temps faut ba tout nanga Élysée ça va, o l'amour qui bien, tu as bien dormi, tout ba kipengo ba kanga, ngape na bika ah c'est normal. OK, papa déjà financé bon ba me manga na distraction na bosana, après ba ko zonga ba bomanga. Orphelinat zaki ko lia komela. Agogo. Ba ravitaillement biloko ba sac ya baloso ba sac ya ba semoule ba carton ba viande ba carton ba soso là c'est outa ezo yebana te tezaki na jour moko dezalaka ba meza tête na orphelinat mwana wana bazwaki mo ba meza tête na ba camarade kaka nde ba vandaka boye ba yaki ko bunda moko lobi na ye lungwa soki kutu soki ezate ke potozo lia na sima na yo te olinga ko mona o na linga na sala yo poka biloko tozo lia tozo vivre nango awa ezo ute papa na yo ya boye sikoyo tokoloba nini mwana wana tanga yoka kibongo de ayaki kokima asote mir akimi akenda ki dispari na ndenge lela memeli abimeli biso na media lela bimeli biso na kati ya réseaux sociaux ki oazo réclamer papa na ye. Prophète Paul David Olangi moi naza na posa ya bozwina ote aza na posa banda kute eloko moi nazoloba na munoko na ye aza na besoin kaka aye ba papa na ye aza na papa na ye asengi aden tango yo yebi ke soit oza coupable te pourquoi pas ozoboya komema dossier wana na aden to sambela nzamba solo tolinga te to pesa ba pagano ba raison ya makambo ba lobaka pour l'église du corps de Christ. Moi na sengi kaka aden, moi na wana souffrir trop na vie na ye. Lelo to moni yo so mona mama. Oya za mama na ye adoptif soki mama azogwelela oya koza mwana nga mwana lobi soki naza oza mama na nga vrai yaka to kende to sala aden. Mama na communauté nga na ko sala aden te na ko sala aden te Pourquoi Koko na ya pesaka ye kombo Elisabeth Olangi. Ozo sala oyo pasteur Paul David Olangi eza malamu te na kombo église CFMC ekozala sali na ba oyo batikaki déjà mokili mama Olangi na papa Olangi bisika bazali molimo la bango ko pema na kimia te. Il faut reconnaître que moi na wana za ya yo luka basali ya nzambe ou soit luka famille bo luka bo sisa likambo yo ndenge zo ela biso pena na réseaux sociaux za kitoko te mwana wana za na kimia te pourquoi ko exposer makila na yo o exposer ngo boye o tika ngo etelenga na boye en tout cas vraiment eza vraiment malamu te bo luka bota dossier oyo close mwana wana zo kimia ko souffrir pendant longtemps boye na vie na yo ebi papa to ebi mama te tina âge au mwana ana komi eza vraiment bien te talaka mwana ngo pe bientôt zolinga na ye pa bala il paraît que mobile na yaza na Brazzaville azoluka abala ye légalement na mambu tumbo nga libala dot tout mais avant ko bala ye il faut kutana na ba parents na ye bolingi batanzela balia mbongo wana bolingi bato bayebi ate banelisuka te baliango vraiment ceux qui boza na ba famille oza na bana à part moi na wana oza na baleki oza na bayaya papa yo kata mwa mawa moko boye aza na posa aza na libota na ye aza na famille na ye reconnaître moi na yo légal koyoka mokili soni te malamu kutu mokili seka o mena likolo kuna na lola nzamba sepeli parce que oza na capacité moko eloko mobwe pendant mbula na mbula evanda oyo moko place oza oyebi
donc mingi vraiment ya koloba ezalaki te lelo toyei kaka mpona korelate bino lisolo Elisabeth Olangi mwana oyo azopesa mpena mawa mpasi na mitema mwana oyo azanga baparent tandis que bazali mais baboya ko reconnaître et pona mabe moko basalaka na bane oyo elekaka. Donc à continuer toujours de s'abonner sur Vision IT TV, bokozwa ba actualité, bokozwa ba news, bokozwa ba notification comme d'habitude. Abonnez-vous massivement, j'insiste. Là où on est écrit s'abonner, n'oubliez pas aussi de liker. Bah commentaire na binopé et ça la rabiso bien tant que tu as tout tarango et je tiens à remercier mon big boss et papa Iti Kasai de prix quelque part et pourquoi pas aussi à Papi Wasenga félicitations donc balobi bébé Sayaki pourquoi pas aussi à Mimi Ilumbe Mimi Ilumbe donc vrai chéri moko na ndenge moko ya osakanate. Donc abonnez-vous massivement et je vous aime. Derrière moi mon caméraman Cédric Kalemba donc muto a filma trop quoi. So bozo mona gloria bongonda boé na mokasité naie. Restez toujours scotché branché comme d'habitude. À la prochaine numéro. Je vous aime. Bisous bye.